Ma Mission TV, le miroir du monde. Télésus Nabino Bandeko Bozuli Bakou Yakolanda, émission Nabino, le peuple d'abord, Parlement populaire. Tolobaka ete bango bazalaka na Parlement na bango, nde bo mesana kolanda bango na Assemblée nationale, mesana kolanda bango na Assemblée provinciale, na Sénat. Biso Parlement ya peuple yango bandeko balandi. Awa ne to beta kama solo na oitali biso, voilà bandeko na ko banda émission appelé bandi. Et c'est-à-dire que pour être bon, mais ça n'a déjà causé l'émission Nabino chaque mardi, jeudi, samedi. Na Kin Actu à partir à 15h, à téléphone ouvert et prévision à 21h le même jour. Et puis pour la Nabiso, na bière Africa, on a tout un bouquet à Izi, Nabiso chaque lundi, mercredi, vendredi à partir de 23h, puis dimanche à 16h. Vous allez dans Nabiso en direct, il y a Kin Actu, en minute où vous allez bélir la coupe, ça monte dans la diaspora, puis Bandeko Oyo, vous allez à partir à Norvège, la fois passée, vous allez à partir au Royaume-Uni, vous allez ébeler émission Nabino et Bandi, Bobenga, s'il faut que Benga, vous appelez Nabino, na numéro où ils allaient afficher na 090 32 73 780, Potobeta Masolo. Bandeko Balandina, où est actualité na Parlement, na plénière à l'autre, le bagayete, participants, ils allaient ba Oyo, Bazani Biso, on a plateau, Pebino, Bandeko, vous allez Nandako, vous allez participer à l'émission, pour na ko Benga, pour na ko Tuna, Mituna, pour na ko participer na ma candidature Nabino, ensemble, Nabiso Nabino, to constituer Parlement populaire, pour être tout solo là, na Oetali Congo Mokanabiso, to commettre certaines Oetali initiatives, il y a les 13. Naki ko benga bango ba politique pour le parlementaire té bandeko bazali ko senga ete kimia ezala consensus ezala tema ponami pour ete lobby to kende na kimia bandeko muso babete ezali cop muso babete ezali initiative ya malamu pour ete ya solo maponami esa manambo kambiso maponami ko sala bandeni babete fatiki to na mbongo té bandeko muso pe balobete sengeli article na 2026 pour ete abonga mapona ko organiser élection bandeko balandi mituno ezali pa na bino pele susu likambo dollar. La fois passée, tout le bas qui est comme $, n'engé mataki, mais ceux qui paient Kiti, ils allaient payer 5 peu tout le bilango. Le lot de $, ils allaient s'échanger dans la cité déjà dans 17, sur le château dans 17, mais dans la unité, tout le 18, tout le comprendre. Est-ce que Bango peut bande Konabiso Bazali, Kukambato peut Bazali dans le secteur, il y a une entreprise locale, une entreprise dans le cellulaire, $, Bako respecté. Dans toi banque ça combien to ko ibate et longo na bande ko na balandi to ko beta masolo na ba auto za bango na plateau ya kolelo tozali na loboko nanga ya mobali tozali na compte ya majorité présidentielle do nga pouvoir vous voyez que pouvoir ezaka na PPRD à l'époque hein sur pouvoir comme na IDPS donc to yambi mwana mboka Patrick Tchaba oyo azali mokambi ya Gretz oyo structure ya azali ko kamba pe azali moko IDPS boyi malamu na plateau populaire na parlement populaire honorable Tchaba. Maton de Mingi de Gonanga Flavien, merci pour l'invitation. Nous sommes venus pour tout le monde pour nous être prêts. Anytime, en tant que parti au pouvoir, en tant que garder le pouvoir. Balobi, beaucoup fier. Non, fier. Non, nous avons le pouvoir. Tous le pouvoir n'a mandou quitté. Tous le pouvoir n'a élection. Et puis, Kolonzamba Pesiango. Je trouve que nous tous pas tous le pouvoir. Mais nous sommes pas tous. Mais IDP, ça a le pouvoir. Namlisa cité na ninité et nous avons le pouvoir de donner la fierté parce que IDPS a gagné bitumba na combat mais to ko beta masolo na to kota l'état qui batoma no benga to kota to zali na ndeko Michel ya lamuka Michel Mangala o zali cordon éveil populaire ke bana beveil parce que muso bandaka beveil patriotique bana makala abo bandaka na beveil boy na ko rappeler que zali structure zali ko kamba pe zali moko ya MLC lamuka boy malamu na plateau na biso. Merci moi na moko Flavien. Éveil ezali wana pona ba Congolais, c'est pour éveiller les Congolais. Na lingi d'emblée na biki to ko solona longola moi et lokoma. Obitango za ko benga IDPS parti à majorité au pouvoir. Il faut pas ko longola ka FCC, bazali eloko moko. Oui. Oko ko longola bango te. Bazali eloko moko ceux qui mboka lelo et ako kufa et bango mibale. Pe esengeli bana ya Congo. Ba yeba que tango oyo ezali sous tango ya kosala cadeau te ezali tango oyo peuple voilà c'est qui base la responsabilité de bango pour chasser ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oh l'IDPS na bango nyonso c'est qui ba kende na FCC Ndeko introduction voilà Ndeko Michel Mangala Serge Kindomba ezali sengo mingi pona koyamba ombala liboso na plateau populaire na émission ya le peuple d'abord émission Babola boye malamu naza ko rappeler que vous allez mokambi à fond anti dialogue donc na habité botelemeli dialogue
oyo bandeko bazana oyo to dialogue oyo bomoni ke sengeli salima na ebité malobete pa na yo mbote na bakongomani nyonso mbote na bandeko to ali na bango na plateau oyo nakoki koloba liboso ya like intérêt ya Congo eleki nyonso moto akoki kokoma mokonzi te soko bosani peuple oyo utaki na bango basufraki na yo ensemble soko bosani bango otamboli contraire à volonté peuple eloko esalaki ke bakongomani basangana contre lingomba FCC contre M. Kabila tobengi colon noir yaki pote Kabila ntango akomi na bokonzi abosanaki eloko babengi peuple ke yaki mwana mosala peuple ya michaki loko akomi mokonzi mais totali ete ndeko Félix pa akomi na même malade abosani objectif ube tobengaka l'essentiel kezali peuple soko tali mikali kosalema peuple ali ko se retrouver te mais ben individu tout autour na eba ali ko se retrouver biso front anti dialogue ali lisanga ya bakongomani nyonso basali lecture ya politique ya Congo banda banda 1960 ti lelo to comprendre ete loko bobengi dialogue ou bien forme oyo ti tokota na mozindo ya dossier tous ces bandits tous ces voyous politiques basali collectif bozo benga 13 parlementaires ceux qui 13 personnalités au batamboli tolobi appellation to bakoy ko benga ngo tellement ali na intérêt ya peuple te et ali na intérêt ya ba prostituée politique le roi délice sanga tokozo bunda pona positionnement na ye motema likundo ali na wa ali kotala ndeko na sisa atali te uta banda carrière politique depuis azwaka ebonga koza ministre n'implique 4 tilelo akoma kata atali baleki lokwa ba Germain Kambinga ba Jean Lucien Boussa atali ba Yves Kilo ba introduction yango akei na eloko tobengi politique abutu butu matondo mingi voilà enfin tozali na Jean-Serge Tiben communicateur à PPRD FCC boye malamu na plateau populaire yomoko yebi etezali sika obiso betaka masolo na parlement na biso ya babola na population na banda ko boye malamu matondo mingi mwana mboka esengwezaka monene ya partager plateau na bande ko na biso mais tokoloba ke lokuta ya kana censé mais vérité ya kana escalier maleme kokoma ndeko nanga ya non biso toza parti à non violence tozo bokonzi oui c'est bien owi na kasumalesa un parti politique l'UDPS je le cite ba chap douani na bango ba chap kacho na bango ba zoka mbongo lelo bomi ba policier ba sali boy donc l'UDPS ça na notion ko pesa biso te mamba état des droits wana état des droits double vitesse so eza ozala muniere wana vitesse ekiti so ozala maneti neti ngai à la vitesse mbamu tokopesa baka ebele atuma tubwa naza wana le tout puissant gouverneur pour construire le bas kankonde mudazo violer constitution en permanence net kankonde na mboko azati baka asala le côté yamoka kankonde a contresigner mikanda ezana na conseil des ministres té et wana état des droits ezati état des droits ni obisa biso ba noma Vital Kamerhe ordonnance à liboso ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de violer la constitution au nommé mon directeur de cabinet azana ndaku yamoka ka contresigner ordonnance ezana mboka neni soni basala 37 ans en opposition. Merci. Babunda, Babouka, Bayekola, voilà, et allez, introduction émission, voilà, Bandeko Balandi, bon message, émission, le peuple d'abord. Ah, oui, émission, Baboula, bisous tout le monde, mieux soir. Pour qu'on a un parlement, Bakolo Bate. Voilà, président plénière, il y a un moment de confirmer la population à Bandi, tout le monde par téléphone, pour la Bandeko Messana Gobenga Bisso. Il y a un moto contre la Mozindo, qui est initiative avec les 13 parlementaires. Na banana, na Jean-Serge Tiben, pour être bango, bazana FCC cash. Na PC 2 minutes nano aibisa biso initiative avec les 13 parlementaires ezali pour na ko sauver bango FCC cash pour dialogue ça les manasima pour recensement ko zabiso 3 ans to bitema pour na biso ko zala to mi ko ka pe mbongo ezali te ilu kamanda ezali wana mbongo pe organiser ba élection ezali te alors bango FCC na IDPS to ba pepe ba ngba sangana pour pas bloquer biso peuple avant to ba ko benga to kana no ye Jean Setibe makanisi wana bango babandi yango pona nini malobe pa na yo ndeko Flavien Maton de mingi pour la question parce que la population tout ici sont mingi et l'autre à liboso pas faut pas y que FCC azali impliqué dans la démarche il y a les 13 parlementaires biso tozo benga bango ba vagabond politique aux huit sanga azaki na MLC à Longo asali parti politique point de vue na bango te nazo kende azaka yemoko parti politique na ya en vol député yemoko Lubaya vagabond politique membre ya PPRD à Longo na PPRD ke INC azala parti na soki ideko soki nini lelo yemoko député national Lokondo Henri Thomas Lokondo kulutu na biso papa na biso parti politique na yeko na pas la minute na yebi na majorité présidentielle à l'époque tikanga na yadola na bakino azabe soko lana mais faut pas y battre
Henri Thomas Lokondo, tantôt Azana Lamuka, tantôt Azana FCC, tantôt Azana Cash, position na yeba nangate, parti politique na yeba kutu bien monté. Azana na député Yemoko. Batouana nyonso, bazana enquête ya positionnement, bazolo ka bazo pouvoir na bango ba kota institution. Mais biso FCC na peut être biboyi. Baza ba député nationaux. Ceux qui ba moni que bazana ba réforme ko sala, bazana ba démarche ko mener na cadre moko institutionnel, ba ko sala mon assemblée nationale. Ezali na balabala té. Nous sommes contre cette démarche là. C'est une démarche qui aboutit dans le partage à la poste. Déjà, à la crise de Covid, la poste est le gouvernement fait quitter. On va y aller sur un système de dialogue. On va le parti politique dans mon mallette. On va député mon co. On va poste va y bonga. Tous en a dialogue ou en a té. S'ils ont des réformes, s'ils ont des choses à proposer, bah y a l'Assemblée nationale, bah ça la couleur politique, bah ça la député, bah ça la ministre. Bah, on peut faire une proposition pour te discuter, soit dans le gouvernement, soit dans l'Assemblée nationale. Nous ne partageons pas cette démarche-là pour soutenir Yangote. Nous disons que c'est une démarche diabolique qui ne va pas d'intérêt à la population. Maintenant, voilà, il y a IDPS, Allié Gretz, groupe de réflexion au Kambaka, structure à mon aîné. Oyo tani na kati bozo bozo kusudeni mo konzamboka toki bande ko FCC na initiative ona bango baza catégorie ki baboyi bango balingi ki fachi asala ba élection na 2023 kende makamote o mema biso susu o recensement o bazo bango sala réforme poto kende na ba réforme aseni tozela rosa malonga nano akotite réforme ona ko biso tanti to glisser fachi beto glisser bango balobi fachi ko glisser te 2023 élection bosilani na population malobe pa na. Bon, moi, je suis en émission qui n'a fait comprendre comment est-ce que tu travailler dans la FCC. Je donne raison à mon secrétaire général Kaboué qui a dit hier que nos amis n'ont jamais été sincères. Quand il parlait, moi je ne parlais pas. Ouais. Alors, je regrette. D'abord, dirigé FCC, ténor FCC, réunion na cash. Lui n'est pas partie prenante, ni de près ni de loin. À comment est-ce le coordonnateur, il y a FCC, c'est Nemi Moulaya, le coordonnateur, il y a cash, c'est Kabound. Bazalaka 5-5. Maître Nager. Yé Koutou, Aza Pembenité. Et bon, mais pourquoi Zalaka agité? Pourquoi ces messieurs toujours agité? Même ici. Il parle, on l'écoutait. Mais je regrette parce que na PPRD, n'importe qui peut se réveiller le matin et dire que non, tu es avec la Constitution. N'importe qui. Même un styleur de chaussures a commis pour interpréter la Constitution. Mais Bango FCC va à chaque jour. Tellement pembeni que ce qui a passé avec la Constitution, pas Fabeko, to Kangiango, Balamoko. Mais comment tu na Bango, professeur Bazana mon conseiller Sénat Zawana, il n'a pas constaté que non, Fatia avec la Constitution, Kakaye. Je regrette infiniment parce que la loi mère ne peut pas être interprétée par n'importe quel individu. Alors, dans la Constitution, il ne maîtrise rien. Notion élémentaire, il ne connaît pas ces messieurs. Si dans les PPRD, envoie-nous les gens, on va maîtriser la débat. Je vais citer. Au moins, quand on a la carte. Fatia, on va l'élection. Quand on va deux personnes, quand on va IDPS. Nous avons compris politique. Pour que IDPS a danger, tu vas dire IDPS. Pour que ils ont mystique partout. Je vais citer par là. Azofing Ailo, Denis Zanga, Austin, vagabond politique, tout ça. Mais moi, par élégance politique, je ne peux pas insulter une personne, ni les classer là où il est. Nous sommes en démocratie. Il peut faire ce qu'il veut, et parce que quand on a un parti politique, je peux entrer, je sors demain. Alors, quand on a ventilé ou bien vagabond politique, moi, vous constatez que chez nous, l'IDPS, on n'insulte pas, mais on fait un débat d'idées. Mais sur place ici, sur place, non, chez nous, tout est calme. Tout est calme. Je répète encore. Ceux qui battent 13 parlementaires, soit dit, bon, 13 wana, Fatia Monique, non, Ayambi Bango, non, déclaration de Bango, ils ont fondé. Et vous savez, Mabongo! Babou était Mabongo! Écoutez, les chefs de l'État, il est seul dans ce pays. Nous avons les chefs de l'État qui est sur la police. Ce qui est tché, le bas qui est non.
fallait passer mi balé ba ko kanga siko yao législiste ma faveur législiste ala ba ke passer mi balé yana kabila la parlement cette place on l'arrête ici bakangi yo non parce que quand il dit j'ai dit c'est chef d'état Zamoko mais soyez pas la bango passer mi balé il n'a qu'à dire c'est que non passer mi balé parce que quand je dis Zamoko abo yango aux OPC ba télé pour na makambo élection bah oui est-ce que élection bande ko ba ko lukate vo glisser glissement et bandit tant que chef d'état glissement existe Kabila a glissé plusieurs fois ce qui peut fâcher à glisser en mboka ya ko ya te nani soleil côté le matin côté donc on l'article 70 les chefs de l'état restent en fonction papa jusqu'à oyo mokoza sika ko ya élu a commis donc je ne vois pas le mal ce qui a ligné ballon makasiti ce qui va ligné ballon makasiti merci merci beaucoup. Il faut c'est ça. Voilà. Michel MLC. Initiative à 13 parlementaire. On est en politique à Kala, on est en opposition à Kala. On a pas besoin de ça. Jean-Pierre Bemba Kati. Bango tu na Kati donc initiative on Fati a glissé na bango nyoso. Et bango le peuple d'abord. Ndeko Nalingi d'abord Pepe Nabiso a acté. Coalition Oyo et Abatomi Baleto. Yo le bama kamla yo. Boni songi. Michel, boni songi. Le bama kamla bilo la muka. Peuple Mokonzi. Oui. Nalingi Pepe Nabiso a acté. Il y a le BFC ba sincérité. Coalition Oyo ba ko mema biso vers l'enfer. Oyo peuple aboyi. Oyo ba ko salela état moyini. Coalition Oyo. Comment on a fait na plateau? Mais la démocratie. Il y a mi balé. La démocratie. Bande konabiso il y a 13 parlementaires, 13 personnalités. Oyo ba ko sala. Même bloquer mboka mobimba. Le peuple sengeli ke ba yeba. Que bazongi na kati ya logique. Il y a président Eli Martin Fayoulou. Oyo asengaki tok sala la réforme institutionnelle. Mais bango bako sala yango na lolenge boko boye ezali malamu te. Oyo biso tolobaki ke toko kende na logique ya partage ya pouvoir te. Parce que ndeko esengeli que peuple na biso ayeba ke na kati ya mboka oyo ezana ba loi taillée sur mesure pour ba protéger Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ne va dire on Deko na koloba pesa ngata na nganda pesa tout le monde na malobano na kati ya mboka oyo Dieu le Père na Dieu le Fils oyo ezali na bato oyo ndeko Kabila akenda kotia na kati ya ba institution po e garantir pouvoir na ye et bato wana esengi ke bazala déboulonner mais cette démocratie plateforme à Mounene, na kati ya démocratie parlement majorité na parlement na kati ya institution faut bazala na kati ya démocratie esengeli tozala na ba institution citoyenne c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que ba institution oyo baza ko respecter volonté ya peuple ba ko sala oyo ezali volonté ya population comment na ndenge maponami e passa na kati ya mboka na biso. Comment on a na cour constitutionnelle makambo esalema. Il faut réformer ça lema. Comment on a même l'institution na bino c'est ça. Ndenge babandaki ko prendre ba position pour initiative eza malamu. C'est pourquoi nous disons. Babemba bazonga, Moïse Katumbi bazonga. Mandeko nyoso bazonga. Maponami Fati a glissé na bango. Ndeko ezali kamba glissement. Mais tableau est clair. Pour accepter en wata mukolo moko te. Mais réforme on est ko attend. Mais esengeli na biso. Ndeko. On a su ça. Ah, mais au PC il y a vite 6 minutes. Il y a juste 4 minutes. Loba. Pesanga IP 6 minutes. Bien sûr. La muka. Ya moto wa koloba. Ndeko na ngai. Malobe pa na yo la muka. Malobe sali epai na nga. Ndeko tokokiko kosunyola peuple na biso boyete yango biso la muka toza ba défenseur ya peuple. C'est pourquoi tangu tolobaki à ce temps-là oyo bango mibale FCC cash ba qualifier biso ba aîné ba benga biso ki mutema mabe
bango babisa biso o biso toza ba tribal tango tolobaki ke sengeli na biso tozongisa kibokonzi epai ya peuple que nous avons parlé il y a vérité des îles. Oh, la vérité des îles. Article 5 article 5 lobby boy souveraineté na pour que peuple aïeba que vérité des îles c'est l'article 5 de notre constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Point. On continue. L'article 5. Déco. C'est 30 secondes. Bato bako sa peuple te. Ce qui puisse trop qu'on sait dans la réforme. Totali évaluation de 2006, 2011 et 2018. Dès le président légitimement élu, Martin Fayulu Alubaki. Plus question ça. Chaque fois que tu as une élection, pour que tu aies le pouvoir à peuple. Mais cette fois-ci, avant ton élection, tu as la réforme pour que tant que tu as une élection, tu as une Yewanande à représenter le peuple. Merci. C'est pourquoi nous disons ceci. Voilà. Et à la pouvoir, il y a IDPS. Et à la pouvoir, il y a pouvoir, il y a COP. Il y a d'autres conseils à peuple na biso. Ndeko Kindomba. Batte na kwa mutu moko pour que to zongi sa souveraineté na mako. Ndeko Kindomba zo micro, to su sana bongo to ka peuple la loba. Ndeko Kindomba wane de ko kota. Oyoki ndeko IDPS, oyoki ndeko FCC, PPRD, oyoki ndeko MLC Lamuka marbe pa na yo. Front anti-dialogue. Yo kane ba ndeko. Il faut dialogue on est salema. Effet populaire. Yo kasko Kindomba lo. Na koprote yo lobite otiki bango kimia bango ba tiko kimia yo za contre dialogue wana nalandi ndeko na ngai eloko moko otiko loba esenga passe ndeko tango toali kobenga Délice Sanga n'est pas un modèle, c'est un prostitué politique ndeko na toali na réseau ta monsieur Délice Sanga lelo ou bien dans à l'époque yo akina mikila poto tuna ni biso bato to akiawa to akipe parmi na Dubaï oyo to bande ko kwa ta monsieur na Délice Sanga do mona un modèle tia bagana Dubaï tamboli na Dubaï balebele tina suka akeko suka na eloko babengi il y a les gros bébés de la République Kengo Wadondo à l'époque dans Wagi présent le gros nini bébé les gros bébés de la République parce que maman abotinga ya kutaka Kengo na bokonzi ngabe na botami na kuti Kengo na bokonzi na boti mwana na nga kute na bokonzi ti na suka ande Kengo abimi donc vine mobimba l'état congolais motazo en charge ya ndo bando benga les gros bébés parce que charge oyo ko s'occuper na mwana no sombele pampex ndenge moko Kengo l'état congolais moto bande ko s'occuper na ya ko benga les gros bébés moto atamboli ti na suka ke ko kota na plateforme ya Kengo pour une initiative ya kini à l'époque à moni dialogue à moni concertation c'est ça ngabeti bakati la lobia c'est le moment na kokoma candidat président et ministre à que plus loin kuna ke pas Kengo a roulé bakeko bimisa tato babenga kanano akana na fonction publique motomoko ya FCC ya Kengo boy c'est ça la candidat président avant liquider parti que de solder mon ensemble pas Moïse Katumbi tekele na makanisi na ayeko ya c'est ça ngali modalité soko zui le kondo na 2018 maponami na mbanda ka battre campagne no Martin Fayulu article même pas ko battre candidat au nom et engagement pour moi batazwa qui FCC donc na batwana nyon surtout pour na kotalisa ba ikongo manike modèle na batwana qualité na ye na makambo mosusu ndeko na ngalobi. Il ne faut pas tous voir comme exemple ya mabe tout ça la nini to mema yango to actualiser yango lelo ndeko na ngai biso to wala pembeni ekumbaki national tu sais que doit mulumba ya papa mais bango bazana ye tumbo ya bundi yake tu ba valeur donc soki lelo na aucun moto aye abike na o soutenir président Félix Tshisekedi mali ko soutenir ba idée ya mabe ya bato akala ya Kabila c'est que Motoana bato balingi Félix azali nzambete ali moto il faut que sungaye différence fait à la entre ina Kabila lorsque lobi que mapona mesa le matin présent go tika mais ki bitumbo biso to bundeli yango wana oye bomisi bato bino bomi kotinde sous Félix Tshisekedi na nzela wana ndeko na ngai pourquoi bolingi boye bisa ba kongomani que différentialité entre Kabila na ndeko Félix na ye pour la coalition sous Bakongomani, tant que tu es maponami, Bakongolais bagi na deux candidats présidents.
Tolobaki soki failli lutter ndeko Félix Tshisekedi candidat à peuple. Candidat à colon noir Joseph Kabila. Sadaro ba kongomani ba kwesa ki makale kale tolingi ete na maponami. Tueko kende maponami candidat peuple ça nini abimi. Mais monsieur Kabila na ba stratégie na ya mabe Afrika mikaze o ya chaki na moto aseni nanga. Moto ayaki po kufa na biso na ensemble na Kabila alobi na il faut ko pesa ngani ni majorité présidentielle. Pona nini na besoin loi o ko sécuriser nga yo so mona moto akambi mboka malamu. Mais baye balobi na bino basali loi ba obia fa bokanga ye ube bo livrer na justice. Il faut tous les 2 chambres se réunir à Congrès. C'est que mon doigt n'a pas conscient na nini na mabo asala ki ba peuple congolais. Siko yo ka problème to ali na ngolelo. Oyo biso ba ta front anti dialogue tozo boya makambo bango bazoni ga basala. Tango biso to bande ko senga réforme. Et là kwa liboso to ebisa ki ba yi politique to tambola na bango nyonso yo wana. Yango tozo ebisa lamuka bala na courage ko ebisa ba congolais ke bango bato bazoluka ba pesa sou Kabila makboko parce que Kabila comme lamuka wana ba miché na dialogue soki lelo yo yeba dialogue pesa ka avec kimia donc na protéger ndoma kindoma Kabila comme affaibli tous les marches zo sa maka na Congo yeba ke so bangisa Kabila kente za Kabila zo monenga ye biloko na ngai ba immeuble na ngai ba milliards na ngai na kende na tika ngo kaka boy. Mais toali na moto moko boy a comprendre que ceux qui n'ont pas un système de défense na kolonga bateau te fona sa nini na contourner bango na kota na kati biso tango to senga réforme to ebisaka ba yi politique to lobi po na biso to ngi ke seni botika yango libre zala eloko ekukambama na ba société civile même ba magistrat ba li société civile pourquoi bino bokenda na loi na bino bosali ke majorité présidentielle il faut tinda 6 personnes na seni. La mougue fatinda 4. Société civile, ils allaient proche. Il y a des composantes politiques, il faut batinda 3. Plus si président y a séni. Le lot au moni bitumbe comme Kobima contre Ronsal et Alinini, baguerre politique, état-major politique, mais de bossa nini, bazo bunda. Motona motazo lugana contrôler séni ma canal y a président. En dehors y a pas membre bagouta dans l'assemblée. Biso de l'obagité. Parce que ce qu'on suit à niveau assemblée, Moussou soit kobenga mabunda lobi na nzela singa mama recommandé ngana kota kuna na biwa seni. Tango moto na kokota kuna. Parce qu'il y a recommandation à mabunda est-ce akoboya ngonde ko Flavin. Akoboya te mina kupa ko sa nini akotinda bato ya yekuna. Donc enda même plus loin pour na ko bisa ba konzala muka batika koko sa peuple. Ceux qui balobi réforme na niveau cour constitutionnel à 9 juges. 3 bauti na assemblée nationale. 3 baouti pas ya Félix Tshisekedi comme président, 3 baouti na conseil de magistrature. Yebisanga la muka ali na combien de juges na 4 ans. Aza nangote. Akwa makale. Donc soki déjà ils na niveau ya cour constitutionnel, c'est que réforme bango bazoluka. Bako sala ka yango jamais pona nini politique eko sa nini eko contrôler. Yango moni biso tumba na biso yaki que société civile a solo même mapinga la police, bali société civile a solo po ani ba politique. Bango makambo etali politique bango basakate. Mais comment on a des masses, il y a bande de escrocs, batamboli wana, il y a 13 personnes. Pour na kokende kobeta ba porte ya kwebisa bato balobi ke bango bali na besoin de réforme de konanga. Kabila ça comme affaibli. Ndenge ali wana calcul. Non, la muka aliki lokola FC ça liki makonamité na 2023. Maleki na nzela bato wana pona nini? Objectif ya bato INT comme nini? Les seuls moyens où il y a picoler la vitale caméra na maboko bazuzu et allo benzela dialogue. Koto Bemba et koto alati na moto ozo pese likolo na ye na bato na fidèle baba ba ebike na nzela dialogue ko sa nini mupu ali ko kumba ya mbongo ndenge moko bokondu ali ko kumba dossier ya strupis ya makambo katumbi ba ebike tango ba ko fanda na table la négociation. Voilà, le peuple d'abord a bénéficié de ba ko conditionner biloko wana. C'est là où sikoyo ndeko Flavien na zongi pour na koyebisa peuple comme un prophète politique. Tobomisi bato na makambo ronsa malonda le 9 juillet. Awa na Kinshasa, na Congo mobimba. Le 13 bato bakufi. Soki boke table la négociation na Kabila, bato nyonso to ali na bango nous sommes en politique de konanga. Politique ali rapport de force et ali dona. Soki bino bolobi na Kabila ke topesa Bemba, topesa Kamel, Kabila pa bo sabino na pesa bino loko. À couper ça comme ça parce qu'il ne faut pas qu'on cause ce peuple. Il y a ça peuple vérité, bon sur les émissions le peuple d'abord. Dossier à roncer réalité que les résultats moi bloqué, ils allaient en suspension. À tout moment, bah quoi ça la rappel dans dossier à roncer, bah il y a une table de négociation. Donc il y a un merci sur le but que démarche. Il y a pas bandi wana nyon surtout bali kotambola. Biso to ali conscientiser peuple. Et ali intérêt na bino makambo wana ali intérêt ba politicien.
intérêt mon côté à population déco. Merci. Jusqu'à quand on continue la politique à démagogie. Et là besoin mon en arrêter et aller intérêt avec Déco, merci. Merci Serge Kindomba. Na fond anti-dialogue tozobo yango mais na koye mission ngai moko pona kota na muzindo ya ko manyola yango ba kongomani ba comprendre loko. Et si kanini Kabila zozo force. Et si on est aussi comme on a que Ronsard à l'équipe, il est capable de faire le Pépé, il n'a pas éviqué. Pépé, il n'a depuis à faire du Anazo pour l'intérêt bananaï. Maton petit-fils naï. Maton à quoi tu peux l'intérêt naï. Deuxième tour de table qu'on va sauter. Voilà. Bandeko Balani. Tribune, il y a Parlement populaire. Donc, au moins, honorable, il y a la tribune. Voilà la population qui a le téléphone. Bandeko bazali ko benga ibele na boy ko yamba po il fallait tika bandeko basi ta makanisi na bango donc to fungoli téléphone bandeko bozwami partout bo mesala ko benga pona ko pesa pe makanisi na bino par rapport à sujet à chaque appel na ko interrompre ba inviter na ngai na ko zonga na Chibel Olandi bandeko nyoso cette fois-ci 1 minute po na pesi no ba 2 minutes ba bio komaki na 6 minutes Kindomba komi na 10 minutes oyo akomi soki na 20 minutes alors comment ça passe 3 minutes la muka 15 minutes donc population comme air à population ko bengaka bino ndeso bozo kota na air à population ya ko bengaka malo pa na yo mwana lombango ndeko Flavien na okiba mambo belé a no banana ndeko nga IDPS IDPS fois za na soni na bino FCC bo sincère ya section ma mususu alors bino ba maza partement organisé yamba okota zela IDPS il y a des ordres yamba okota yamba voilà continue. Et ça parti moi il y a des ordres bani na parti na bango. IDPS. Bazana président il y a Jean 1, moi na 6e des humanités ont géré IDPS. Bazo ba chef président intérimaire, ba chef secrétaire général intérimaire, ouais zana statut na bango té. Ils sont incapables les partis diviser. Ordre ni nous zolinga o bisa biso. Et puis on a peut-être que aye binga iti. Allô. Allô? Oui, Obengi depuis commune de se présenter. Voilà ndeko malobe pa na yo peuple, le peuple d'abord. Kindomba. Te pesa makanisi ko kebisa te. Eza mosala satana. Tala intimidation ba memela bino. Nani a mosala satana? Biso nyonso moto asali biso satana na mbongo na ngai liboso ya Nzambe fils spirituel ate biso nyonso to akabana. Allô? Allô, aux en ligne déjà, allô? Allô? Aux en ligne, mais aux hésité Koloba. Allô? Bozo compte en ligne, mais aux hésité Koloba. Voilà. J'en sais. Donc, bango bazana leçon au pesa bisoté. Et là les besoins no yebisa hier lebi ayebité dans la constitution. Na yebité hier à sala maté ani na kelasi. Nga nazali juriste en formation. Voilà pourquoi natama na constitution. Parce que muto asali mama mibeko akanga na mibeko. Na yebisi ye ke ba acte nyonso chef de l'état zo ba ordonnance na ye. La plupart des ordonnances wana so que ça na erreur ya fonté ça na erreur ya forme. Bana o ba noma directeur de cabinet. Aussi ba ordonnance noma koko na ngai na ni kyungo mwanza. Ekenda. Aussi par ordonnance oyo vice-premier ministre na mongo a signé et violer l'esprit de la constitution, bazan mama opesa bisoté. Bisoto yobi boyi. La même démarche que nous avons menée hier, et la même démarche que nous allons mener aujourd'hui. Nous sommes légalistes, nous sommes ceux qui soutiennent les institutions. Tolobi boyi. Démarche ou une démarche à aventurer à mauvais goût. Je répète. Les perdants n'adhèrent pas. Fayulu a proposé à Rango Liboso Boyokakate. N'a pas répété de Konanga à la Mouka. Ndekonanga la Mouka Fayulu c'est un député élu. Ce qu'a dit la proposition au Sala, en ce qui concerne des démarches à la proposition, à Sala, on a l'Assemblée nationale. Bisoto Boyate. Tobisa Neko Fayulu que aux alliés président est virtuel, élu virtuellement. Dans les États-Unis, on a Fandi, na Moutou na Azali président. Mais Bisoto Yebi, oh, Ebimana Seni, Azali député national. Azali a prérogative au Sala Mibeko. Ce que vous avez réforme à mener dans Mboka, à Salon en tant que député national, l'Assemblée nationale. Tobo ité. N'ayez pas compris la classe parlementaire. Autobéi les aventures de mauvais goût, les vagabonds politiques. Ce qui va aller dans démarche, c'est mener. La démarche, dans le cadre institutionnel. Parce que le fondement de la démarche, c'est le partage du pouvoir. Allô. Il va aller dans le pouvoir. Merci, Tubin. Allô. Pour voir l'élection 2023.
Donc, biso to supporter biloko wana te. Et puis élection en 2023. Na yebisi non, Kabila a fait ceci, Kabila a fait ceci. Non monsieur. Kabila tokenaki na mamu élection 2016 et 2018 pour na nini. Nous étions fait mandat. Non, mon agité na de l'autre opportunité zalaki. Attends, Kabila opportunité. Les non opportunités. Je vais t'expliquer dans expliquer population. L'opportunité zate pour na nini. Chef de l'État Lelo Félix Antoine Tshilombo azali na deuxième année na yi. Allô? Il y a encore 3 ans devant nous. Allô? Au bien biso depuis commune. Oh. Bah négociation zobenga ba pesa ma proposition. Vraiment. À mon avis na. Ayi kolo bandego, tibe ayi kolo. Ayi ova na nyete. Dans un état démocratique, état d'esprit, il faut être dans le démocratique. So ils bandego alingo yo kabi sauter, c'est qu'ils sont des dictateurs. Donc il est presque au lac la faiblesse na bango, na conseiller ba ordonnance. Mais ouais, il ou kamba pa mabe. Oyo. Il y a ordonnances ont violé la constitution. Même au asuka oyo. Na repère sur article 84 article 86 de la constitution. Donc article 1 est lobby boy que comment il y a chef de l'État il faut aller d'abord dans le conseil des ministres et puis le premier ministre va contresigner en haut. Pour nani, tous allez dans le système politique où le chef de l'État a répondu à l'acte n'a été devant l'Assemblée nationale au Parlement. Et les premier ministre en contre-signant Babylone Kouanande, ils ont annoncé responsabilité. Il y a qu'à défendre Babylone Kouanande dans l'Assemblée nationale dans le Parlement. Mais si Koyo, Batini premier ministre normalement on a mission à Katanga, Boutou, quand on violer en permanence la Constitution, a tout contre-signé Constitution, acte on a ordonnance on a ou violer qui espère la Constitution. Na yebi si na ndeko Kindumba, ndeko Kindumba. Zela. Avant vous avez Kindumba, Zela to kana population. Zela. Allô? Oui, monsieur. Au Benguso depuis commune, nous avons Kimia pour et Bengelo de la Canada déjà. La Benga partir à Maluku. Maluku. Tozo Kao papa, Tozo Kao. Si vous pouvez arracher le micro à ce monsieur-là de PPRD, il n'a pas une leçon à donner aux gens. Mais c'est de la dictature ce que vous faites là. Ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas un démocrate. Je suis dans le mettant et antenne. Vous n'avez pas imposé qu'on m'arrache le micro. Ça prouve à suffisance que Yom tu n'es pas un démocrate. Merci. Moi, je suis du PPRD, j'assume ma position politique. Merci. Et vous ne pouvez pas m'interdire qu'on puisse m'arracher le micro. Voilà, merci beaucoup. Je vais chuter. Chuter 30 secondes. Je vais chuter. 30 secondes. Je vais chuter à mon Kindumba. Mais après, si les sons, non, c'est très important. Je vais chuter. L'émission que nous faisons ici est un aspect pédagogique. Moi, je suis du PPRD, j'assume ma position et ma casquette politique. Donc, tu es pour moi, tu t'assumes, ou bien on peut se positionner. Tu n'as pas à m'intimider. Ça, c'est de la dictature, ce n'est pas de la démocratie. Merci beaucoup. Tu peux t'apaiser. Merci. Voilà. Natigi, allô? Oui, allô? Frère wana solo ya FCC sur PPRD. Biloko bwana il est jeune mais discussion batale on a la commune de wana te aïe. Ndeko Flavien na moi lombango pardon pour na ba téléspectateurs to ali na itumba ya démocratie ndeko Chibe ali libre ko peso ali point de vue na ye soki boni bo commenter kana makambo to ali ko lobawa aza na PPRD aza na kasa la place oya ko za même na lamuka et ali couleur politique soki to lingi démocratie na biso il faut to accepter l'opinion na ba. Merci beaucoup. Voilà, toi na UDPS on va pas na. Omoni, je vais répondre à mon frère Chibin. La personne qui est devant lui, c'est un juriste chevronné. J'ai fait de très bons endroits, j'ai pu l'enseigner lui. Donc, il faut oublier que classe en droit. Je regrette quelqu'un qui s'appelle juriste, lorsque les arrêts de la Cour constitutionnelle tombent, c'est fini, on s'incline. On ne peut pas discuter. Alors, un juriste, il ignore les notions élémentaires en droit. Peut perdre. Il dit. Allô, un instant. Allô. Oui, allô, Ndeko Bengi depuis combien?
Mais tu ne pas si mon peuple de il y a démocratie. Ozo yo kana roba ngina. Tika koloba to kana. Donc mon peuple de ba lo ba soute. Na loba kiangwa. Oh, c'est de la dictature. Ce sont des dictateurs qui appellent. État de droit, État de droit. Merci pour la moutoula nayo. Nous avons des comme allô? Oui, allô, Loba Makasi ndeko, Loba Makasi. Loba Makasi, aux en ligne, Loba Makasi. Ozo banase na sumu mususu. Allô? Allô? Voilà, il est parti. Allô? Oui, allô? Oui, ndeko bengi biso depuis commune. Allô? Tozo kayo loba depuis commune. Loba tozo kayo. Oh. Oh. Bah, alors c'est fait la vie. Non, je ne permets pas des propos comme ça. Je ne permets pas de propos comme ça. Tous la démocratie. Ah ouais, tous la PPRD, ah tous la IDPS, tous la Lamuka, tous la PNA Front anti-dialogue. Nous avons une opinion naïe. Il y a repris sa opinion naïe par rapport à sujet de Zolobela. Mais le problème par rapport à sujet. Allô? Oza Malobate. Allô? Oza Malobate. Allô? Voilà. Malobate, c'est pas now. Oui, au moins, Naloba qui déjà avant l'émission qui est, on peut sentir le peuple, ne va pas finir de nous. Et puis tu sais, allô? Pourquoi il a agité? Allô? Oh, allô? Les injures, c'est s'il vous plaît. C'est pas la dictature. Toujours agité. Nakokanga micro na bino mi balé. C'est la dictature, monsieur. Nakokanga micro na bino mi balé, s'il vous plaît. Boti kanga na diriger mission nanga. Allô? Oui, allô ndeko bengi depuis commune. C'est le cas. Ils ont la même personne comment vous numéro de changer quand même. Oui, toujours cas. Oui. Alors, donc ça pour risquer de avoir na tao moko ya kotakana te na mbokore crise moko ekozala mutu moko akosupporte yango akozala te nalingi koyebisa bino mpe lisusu kabila alekaka awa aza kokende kindakati esika na epai na ye atia mai na courant mais biso na nzele awa alors kabila alobaka problème ya avant modernisation des 5 chantiers, maï pour électricité, aussi qu'à la besoin maï, il y a Kenda, ça pour faire maï côté naïe. Moussala naïe kaka pour la voiture pour que le chef de l'État va me naïe pour que à la nation y a la population naïe pour qu'on a dégré les populations et ça pour souffrir. Mais il y a ça pour me naïe. Les loyaux modernisation et Kenda. Et puis, il s'est changé pour Keda. Tu veux aller pour faire sa leçon ni les autres. Vraiment. Voilà, ma réaction à Bino, Kabila Tshisekedi, toi qui connais la Kabila Tshisekedi, toi qui connais ya Bamponami, Sengeli Koya, bon, ça m'a canisé, papa m'a ponami. Oui, allô? Oui, allô, de Kobengi depuis combien de minutes? Depuis combien de minutes? Oui, toujours Kayo. Ok, bana matete, toujours Kabino. Toujours Ka, Olobinin. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Il faut pas perdre la liberté à Roloba. Donc soutenir Tchibin, c'est bon? Non. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Ok. Merci.
Allô, en tout cas, la ligne, en tout cas, bande comme on a un numéro Moussou. Allô? Allô? Oui, nous sommes déjà en ligne, Tozo Kayo. Au bien que la commune ne peut pas ma candidature par rapport à ce sujet. Voilà, tu es parti. Ça ma candidature par rapport à ce sujet, sur le bien par rapport à ce sujet. Tu as dit que monopoliser, débattre, débat est allé à ma ponamé au Zengue Salima. Est-ce que tout est une réforme? N'est pas de comme sur la bande là que Zengue Sabato pour un dialogue. Tout peut tout ça la dernière. Allô? De quoi Brazzaville? Allô? Allô? Oui, allô, de cause en ligne, Tozo Kayo. Moutouana Nao. Oh, tu es parti. Oui, allô, oui. Nazo Kayo Ndeko. Désolé, Bandeko Babenga di Banda, Nazo Mona ba numéro. Aïe, aïe, aïe. Allô? En tout cas, Awa et Indien, on m'appelle. D'abord, débat à monopoliser. Oui, allô? En tout cas, je serai obligé de couper. N'a aucun invité Nangai parce que Bozo la Bozo Yambawa Zokota Zokata donc finalement Bozo Tchabi sont en difficulté. Bozo va de couper parce que nous tenter. Allô? Voilà. Donc, peut-être Alex RT parce qu'il y a tant à Bango. Bilo Baki. Voilà. Au moins une parole est pas n'engage. Malobé pas nayo. Un avanza qui n'a l'obéi déjà avec Awa qui est là bas benga. 95% attaquent les PPRD. 95%. J'ai parlé les gens de l'UDPS. Malobi n'a discipliné Bino. Yo Maloba. Agité pourquoi? J'ai même encore rappelé ici. Ah on a mis ça. Tu sais quand on commence à ignorer les notions élémentaires en droit, attention, les grands jurys sont devant nous dans un débat. Ils ont un débat pédagogique. Mais surtout, quand on a un débat, nous perdons même la quintessence de la mission. Merci beaucoup. Heureusement, on comprend les gens. Parce que non, mais c'est un débat de caniveau. Élevons les débats. Quand vous tuez les gens, c'est un débat de caniveau. Donc, tu acceptes de s'il vous plaît, je regrette. Donc, yo, on s'en lobaté. On s'en lobaté, Tibin. Pour le bac, il va toujours se calme. 30 chité. Protégez-moi. Au moins, les messieurs est tellement trop agité. Par manque d'arguments, avant de coucher dans ma quelle voiture, quand on a manque d'arguments. Je demande à nos amis de PPRD, nous voulons qui les chevronner, et puis on peut faire un débat, un vrai débat pour les législateurs. Allô? Vous voyez à peu près? Allô? Un étudiant. Jean-Serge, je te reconnais pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de respecter l'opinion de l'anabiso, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Allô, monsieur. IDPS pour le battre. IDPS pour le battre. Allô? Oui, allô, papa. Ah, franchement, IDPS, bon malobaté, bon malobaté. Bon, la petite malobaté, la population. Allô? Allô? Bon, ça en ligne, bon. Ah, franchement. Allô? Ndeko, malobé pas na yo. Ndeko, nalingi na yebisa peuple na biso, ndé na lobaki, nalingi ke peuple wana est acté. Batu oyo, bazali na coalition. Lobama kama yo coalition salingi. Oti kanga ina koloba ndeko. Na koloba encore une fois débat. Ba acté le comportement ya batu oyo bazali na coalition. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que coalition oyo peuple na biso à s'attendre na eloko moko te. C'est du passe-temps. Dans 2023, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que notre peuple devait s'élever, de prendre conscience. Bah, quand on a Katia proposition faite par le président Élie Martin Fayulu. Des solutions pour moi. Solution meilleure des solutions. Pourquoi Neko? Je l'ai fait encore, moi, et dit Mouquet, pour que le peuple soit comprendre. Dans ce pays,
il y a des textes, lois, où il y a voté, taillé sur mesure pour protéger quelqu'un, protéger un groupe de gens. Dans ce pays, il y a des nominations pour que protéger le pouvoir y a motomoko. Mais pour y arriver, il faut balayer la maison. Il faut balayer la maison. Ko balayer ndaku et dit kolobanini. Et ça dit que ça va réforme. C'est là où je dis à mon frère Serge Kindomba. Mon frère, nous sommes d'accord avec toi. Quand nous parlons de réforme, et ça dit dialogue dans le sens moko oyo batuba ko kanisa teke ya partage ya pouvoir. Non. Et plutôt quand je dis des réformes, et ça dit dialogue de té, dans le sens où il y a partage à pouvoir. Non. Si vous lisez proposition. Alors, dialogue, il y a partage à pouvoir. Alors, il y a une initiative. Bango va déboucher. Il y a une perte de vitesse. Effectivement, c'est là où que j'ai dit. Les 13 personnalités. Au lieu de clairement adapter, accepter la proposition faite par le président Eli. Merci. Merci. Pour que n'a pas intérêt où il y a bango, allô, Kindomba. Enfin que merci. Proposition allô, s'il vous plaît, et ça le manakati a parlé. Allô. Michel, Nazam dans ligne. Allô. Allô, toujours Kayo. Oui, Ndeko. Allô. Allô. Michel. Allô. Michel, s'il te plaît. Michel, vous savez bon côté, s'il vous plaît. Allô? Oui, Ndeko, Tozo Kayo. Allô, Biboya. Allô, Ndeko. Nazo Kayo, Ndeko. Naza na monga fula anise. Oui, Ndeko, anise. Allô, Biboya. Ndeko ya PPRD na Ndeko ya IDP. Bazala les sauter ya refait parce que bango va détenir pouvoir en place. Les gens bateaux ça la kaka chamaïma toujours basé qu'est-ce qu'on fait 5 ans de manque à gagner au Félix à la RDC toujours basé qu'est-ce qu'il fait à ce même abisso puisque c'est les noirs on vit que dans les noirs bon je ne sais pas même de quoi on a aussi bien il y a liberté après pour ceux qui ont pas vu la zone ça il y a moins de choses que je ne sais pas comment on va tout même abisso puisque va bien de Kabila je ne sais pas pour le moment qu'est-ce qui passe. Merci. Bango, s'il vous plaît, Nazo Kayo. Parce que le Bisson, bon retour va nommer Nani Félix. Pour le moment aussi, parce que le Bisson, il y a un problème de dollars. Jour, la nomination, parce que la population, bon. Alors, parce que le Bisson, et ça dit, il y a vraiment Félix. Pour le moment, on fait. Je ne sais pas ce qu'on fait. Donc, dollar est quitté. Oh, il y a un film. Allô? Allô? Ndeko Flavien. Voilà, Kindomba. Kindomba, Michel, quand même. Moi, respect quand même, il y a monsieur. Voilà, merci beaucoup. Tout succès là. Il y a liboso na ngine bisa bandeko babengi to alina etumbo to bengi démocratie. Bandeko nyonso to alia wata to partager quand même point de vue mais moto na moto ali libre ko pesa makanisi na. Il faut pas que soki ndeko alina PPRD ali na droit ya koloba ali kongomani ali na droit ya koloba apesa makanisi ya ye. Ndenge moko pe na yo ndenge moko pe na ndeko IDPS. Na ye ndeko moko abenga kingana pona ko banatika kombo mbongo. Na ningine bise boye ndeko na ngai biso nyonso na monseigneur mbongo liboso nzambe nzamba mona ka biso bana
et a tere liboso mbongo nzamba mona ga mwana ngande petit fils te wana ali eloko religieux kotisa bino na mitu na yebo na koyebisa ndeko na nga Jean Serge moko musu na yebise na etando ike ndeko ya kasuwe na ngate me makambo yaka ko défendre kabia moko musu na etando ike okotambwa na banda bato musu babimi babeto bibotu pokando pesa kabango bamoni ke lenge na énergie nyonso basi o Kabila che ba kongomani me yo ali na énergie ya ko défendre Kabila na yebisaki yango mayoka kate ye moko lelo amoni yango na ba appel oyo na koloba biso na fond anti dialogue raison to boyi réforme ya linini tant que boye ba seni e kozala na ba composante politique ba kotinda ba représentant na bango ba kozala sous-traitance ya ba état major na bango yango biso to loba ki soki réforme solo ba magistrat bali bato to benga ka société civile mapinga bali bato to benga ka société civile bali netre tokoye kotia bango pe na composition ya bureau ya seni tant que politique elingi bongo te et aluka tozo accompagner bango de crise en crise donc bino de population il faut que lukanini ko sanctionner bato na po moto ko sa ko ndeko Brazzaville la bengi mingi tozo ye ali banda mboka oui allô ndeko oui ndeko loba makasi tozo ka tozo ka patia Brazzaville loba makasi bonjour ndeko oui, ndeko bienvenue Loba. Voilà, Kindomba. Kindomba chité. Non, on fait ça, Loba. Tu as décidé nommément, on fait ça en 2 minutes. 30 secondes, émission civile. Raison de boili, dialogue ou bien réforme, yangoana. Tant que politique à cause na contrôle ya seni. Parce que tu as vu le lengeni ne le kakambiso tout ali na plateau à toyebi. Mosusu okende kolele la kabundi recommander ngakuna. Mosusu okende komona minaku recommander ngakuna. Yango biso tozomona ke réforme wana ekopesa ka solution te na o ezali nini vie ya ba congolais. Oyo na ko sukisa na lobi muluba alinde kona yo mungala alinde kona yo. Merci pour la message d'Akimia. Tolingi eloko to be. Merci pour la message d'Akimia. Ya Congo nde ko sa nini ekotombola mboka oyo. Mais problème mosusu to ali nango boye ba ke benemi ya Congo to ali na bango mibale. Ya ali lingombo ekambami na colon noir Joseph Kabila na Mese Moïse Katumbi. Oyo tongo midi pokwa. Asoaka nangamba batakinga kati pona nini aluka assurance pona retour na ye na kati ya Merci beaucoup. Qui n'as-tu? Eh, Ndeko Serge. Merci beaucoup. Nazo Yanolada. Non, Yanolate. Répondre les gars à téléspectateurs, tout cette émission, pas cette émission. Merci beaucoup. Alors, les téléspectateurs, Benga. Ils sont libres d'afficher vos opinions dans Bango. Vous avez un IDPS, vous avez un Nini, tu es libre. De la même manière qu'ils sont libres à Benga, quand on repère sa opinion dans Bango, de la même manière, la Constitution me donne le droit il y a sa opinion à parti politique n'a pas été perdu. Mais nous voyons ça mon Kabila sali marmo belé na mboka oyo. A Tongi Banzela, a Tonga barrage hydroélectrique, a sali marmo belé. S'il vous plaît, vous avez aérosol banana le bac est monté. Yabi balé. Ce qui les loba a eu courage pour bénir la mission boy, c'est parce que Kabila a voulu mettre la démocratie dans mboka oyo. Il y avait la dictature dans ce pays. Il ne pouvait pas appeler comme ça pour faire sa vie dans une mission. Ça, c'est grâce à Kabila. Base à la honnêteté, il y a Rondima Yango. Ceux qui n'ont pas fait exemple, ok, il y a na Rwanda, na Ouganda, même na Congo Brazzaville, la chaîne de télévision est boni. Matin, midi, soir, on a une opposition, IDPS, parce qu'on fait Kabila, on a boni. Pendant outrage contre le chef de l'État. Merci. Les liberté s'exprimer à travers les médias, c'est grâce à Kabila. Et s'ils veulent que étaler pour la bango, Maïenio sur Kabila ça dit pendant 10 ans, transition, je vais étaler ligne par ligne ce que Kabila a fait. Il doit avoir du respect pour le PPRD, mais aussi, dans l'opinion, j'affirme, je suis PPRD, je le reste. Et je soutiens Kabila. Et puis, je pense que Kabila est un leader éclairé. Et nous avons vu aujourd'hui que les gens sont au pouvoir, ils sont limités. Merci. Serge, on a dépassé le minute. Merci beaucoup. Ndeko Flavien, Nalingi, Koyisa, Ndeko Nabiso, Oyo, Salaki Biso, remarque. C'est pour dire que Ndeko Esengeli,
oyoka mais au digérer comprendre on a qu'à on peut sa message non émission si le bonheur quand la pédagogie mal bébé on est en train de le bateau clôturer émission aussi ça quand on est essentiel émission c'est si tozali na posa ke tosunga Congo tozali awate pour que tous un sentiment. Merci. Parce que ils sont au peuple, tous allez souffrir. Merci beaucoup. Voilà Bandeko Balandi, Tobaki Tobengango plateau populaire, parlement populaire, ils allaient tribune, na bisone au monde à l'Assemblée nationale Bamataka, na perchoir. Député Koloba ya kotelema makanisi na ye nenga ko mona population ko souffrir ndenge mo biso to na tribune na biso oyo tozana kata assemblée to bengi yango parlement populaire awa to betaka masolo émission le peuple d'abord pona kolobela intérêt ya population awa to belaka ya population na bande ko bozomi na ndako na tondi bino botondi bande ko bengi biso banda mboka bande ko na Congo Brazzaville bande ko bengi na mikela poto ba appel moyen ko ta bien zalaki te parce que ba ils appel qui saturé na bande ko nyoso voilà bande ko balandi to comme na soka émission na biso ezalaki esengo pona biso pona ko kabona esengo oyo na bino biso na bino awa na Kin Actu Télévision to le baki na bino te bozalaka toujours branché chaque mardi jeudi samedi à partir à 15h na téléphone ouvert donc appel à téléphone ouvert donc à partir à 15h vous avez pour la Robin Gabiso rediffusion à 21h donc les lobes on biso na 15h rediffusion à partir à 21h na Kinactu pe beaucoup on biso na BRT Africa chaque lundi mercredi vendredi na 23h pe dimanche na 16h voilà bande ko balandi et que c'est qu'on a biso pour na Kolanda émission pour na Rosala émission yo et c'est qu'on peut dire bande ko balandi biso na Kinactu na YouTube Kinactu parce que vous avez pe ebele ya on a biso partout tokutani prochain rendez-vous ezali mokolo ya samedi ya jeudi parce que le mardi mokolo ya jeudi na 15h na ba unité na bino tokosola otali Congo mboka na biso pour kolema na bota na bino. Ma mission TV, le miroir du monde.